pasteur l'autre les pasteurs Dodo Kamba évêque prophète Denis Lessi, pourquoi pas bafandi pour nous suspendre oyo bazo bebisa corps du Christ. Mais tout le monde qui le frère Matou Samuel par rapport à il y a mambo comme là qui est suspenda qui est pas nani musicien suspenda qui les frères Matou Samuel, mais tout le monde qui nani pasteur mukunda côté les melango ko bakeno asa suspendite yaka ngam produit même à beteke même concert dans quatre église. Mais pourquoi tout ça ordre va mesater entre vous les pasteurs des hommes de Dieu? Bato tangi ba mukuna otangi ba Dinilesi otangi ba Mutombo ba Dodo Kamba. Dodo Kamba mtoza président ba pasteur ya église de réveil. Mais les ba église zomona ba église locale oyo. Et comment on va ligablo ba pasteur? Si vous n'avez pas suspendre parce que bato otangi ba kombo wana bango moko no baza exemplaire te. To mona ki mukuna wana mami chibola. Mukuna za ko tia soyi to mona ki si ko yabi sanga ko tia mutuni. Mutu lokola Denis les spectacle mutakala masturbation mutakala ekobiste un ekobiste akala mutasa comme un ekobo. Nzambe. Église nangai tanga na bandaka église bino zalaki ici église catholique za ya Nzambe te mais bango c'est comme si bango bazara na ordre balandara ordre le cardinal et non ya cardinal auti ko lekana na nini na TV auti lo bakeno a suspendre basango tout o babota en cachette basango tout babota abiki a suspendre bango mais bango bazana note ko ba kota la cardinal ko lo babongo mais bino basali ya Nzambe les a raté l'homme de Dieu par rapport à propos ya cardinal le monde on deni ko bakeko a suspendre ba cardinal nyonso. Bible que Babylone est la grande mère des abominations. Mon peuple sorti au milieu d'eux. Bango Babylone est la grande. Babylone est la grande mère des abominations. Bango bazana pona ko jouer ka hypocrisie. En réalité bazana pour passer dans Nzambe tendenge to lobaka masanga. Amelaki video sango kitambo kuna parole kitambo. Ameli masanga pa amelaki pa lobela pa biloko. Détail ka riba na 4 bana. So babiki balongola basango so babota je crois que basango bakotika ta 2 ou 3 mosengo tanga kufika ka ana bana ebaza mwana moko aza na présidence ya Sasukuna. Non expliquer biso loko wana vraiment na ngana tuno wana izo matanga motuna o makasi faut expliquer biso sango lobi ke non ye alongola Nzambala atikala mutakala. Est-ce que mutakala na lobi est-ce que mutakala na zoloba wana est-ce que eza physique to spirituellement? Parce que tu es baraso qui sont à la tisi jean à la Nzambala mais il y a le sol Nzambala il faut que la mutaka na zoloba et ça physique ou spirituel baza bato ba travailler na magie blanche la magie blanche ba se travailler comme va se déguiser comme un ange de lumière. Azamwana motote o akosangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi ifada thank you Father balandi nyonso toujours bozoka libaku ya kolanda biso na kati ya chaîne na bino Yeli Nazarien TV na cadre émission na bino Table Sainte est présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à la servante de Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci à Jira Ozana Sima caméra, pourquoi pas na Alain Kiakala Lobo Kwanzambe ou Azana Régie. Lelo Table Sainte Nazana Pasteur Richard Tozana Nakata Plateau Yende Tozanae par rapport à le sujet très important
par rapport à l'actualité où se passé na kati ya basali ya Nzambe par rapport à l'église catholique le lopé buzoba écoute na kati ya l'église catholique to éviter qu'est-ce qui se passe na ba serviteur de la basali ou batutu ba travaillera na komo ya Nzambe ba musoto buzoba écoute vraiment na corps de Christ ibate est-ce que ça retour ya Nzambe ayo zo église na et on doit buzoba ozo se passer na kati ya basali ya Nzambe. Avant d'abord on a présenté le pasteur Richard Nassing à la régie actuellement vraiment chat ozo diffier bana ya Nzambe le sac comme on conduit à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya daba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Voilà, on a eu plaisir na Philomène Mukwaya Motema ya Bivens de Yombo. On a eu sous plaisir na 3 fois boss Jack Pro, 3 fois boss na bisha le ça comme on dit et ça lui vraiment plaisir. Non, c'est on a géré sur ma caméra fond caméra présenté mino le pasteur Richard. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, bonjour mon frère, bonjour bande qu'on a besoin sur les Nazaré, bonjour on a besoin partout en Afrique, en Europe, Amérique, Asie, Océanie vraiment. Bisika bozwami na pesi bino mbote na bande ko nyoso ba mesana kolanda pasteur Richard pe ba o tous o ba sepela na pasteur Richard no pe balinga pasteur Richard te mais biso to lingi bino na kacha bolingo akolo na pesi bango nyoso mbote bisika baza. OK, merci vraiment le pasteur Richard. Balobi toute chose commence par la prière. On peut pas commencer cette émission sans tout kabango na maboko ya Nzambe. Elohim to pesi yo merci. Yonde mozalisa likolo pe na se. Nyoso ezalisa mi pona liloba na okolo. Topesio merci au CP le monde sabiso journal lelo ebele balinga ki ba mona journal lelo ba monya ngote ba mingi bakana ki na journal lelo ba ko voyager ba mingi bakana ki ba ko bala pe ba ko balisa mais baza sona bo moté ba kufi mais nzambe bandeko ba kufi ba sala ki mabe ko lekate biso peso to na bo moto sala ki malamu ko lekate mais zaka ka bolingo na yo yawe na recommander émission na maboko na yo tika molingo sans toi inspiré biso ni tokoloba
na recommandé réalisateur puis caméraman na tiki journaliste na maboko na yo pe ngamona mitiki na maboko na yo kolo pesa biso inspiration tout kolo bapona codifier peuple bazolanda biso au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ ozali Seigneur et Père sauveur to bondeli pe to lobi amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu to kota na sujet au problème ko lelo to beta non c'était so ba pasteur ya mboka na biso l'homme de Dieu. Babuzo ba ebele ezo se passer na rang ya ba pasteur ya mboka na biso. Mais tozomona ba suspension zoyate ce qui est que ba makam ozo bima ba sextap ba vaseline ba peniel ba bimi ba zawadi ba Eliane ba bimi tozomona bazo koka ko suspendre ba pasteur te ba fanda ba des suspension des à la association bino ba pasteur le tozomona ba Dodo, les pasteurs Dodo Kamba, évêque prophète Denis Lessi, pourquoi pas Fandi pour nous suspendre Oyo bazo baby sa corps du Christ. Mais tout le monde qui les frères Matou Samuel par rapport à ya mambo komela qui est suspenda qui est pas nani ba musicien suspenda qui suspendaki les frères Matou Samuel mais tout le monde qui nani pasteur mukunda côté les melango ko ba non a suspendité yaka ngam no produit même à beteki même concert dans quatre église. Mais pourquoi tout ça ordre va mesati entre vous les pasteurs des hommes de Dieu? Bon, entre biso nano question na pona ko répondre ngo eza question moko futuko lo ba makambo belé que ba question tout ninga doko sala ngo même séminaire ozomona ke lelo soki makambo tozomona ezoleka na bato ozobenga basena nzambe premièrement eza na po ikokisa ba écriture parce que nzambe akosaka te eza ba prophétie okolo emoka boyaki non na mikolo suka vana zonga bokomona ba faux prophète bakoya ba faux évangéliste ba faux docteur ba faux serviteur en général bakoya pona ko séduire peuple babi que si possible bako séduire ba élite de Dieu mais nabi ki ba élite de Dieu ba za séduire peuple bango baza na so ya nzambe bango baza destiné pour na kota Rome de ciel tozomona makambo po nzambe abima mutu alokutana nuti parce que nzambe soki alobi likambo nefe kokisama opene uti na monoko ya nzambe soki aprophétiser likambo fe elata nzoto nzambe aprophétiser makambo na Matthieu 24 alobela yango na batomona ba guerre banzala ba faux surtout ba faux serviteur yango moni ke makambo ezokoma parce que ekokisa ba prophétie ya Elohim parce que aza mutu alokutana te asakola yango lelo tozomona ke na domaine évangile ba diable infiltré domaine aux idété infiltration ça mi makasi diable a créé a mis saleli ba faux serviteur au bino zo benga ba pasteur ba apôtre ba prophète ba docteur mingi baza lokuta mingi baza pa kokisa écriture baza na pona ba accompli prophétie à Matthieu 24 yango moni ke ezata na bango déjà tango biso tozomona makambo yo to comprendre que non kolo na biso linga azonga nazo s'adresser message dans pona ba élite de Dieu ba bazwa marque à Jésus-Christ ki bango ba to kota na bango lola alors ba to mona kango ka tozo kaka ba toilette kuna ba salibe oh Moïse Mbi Marc Kalamba oh Denis Lessi eza po biso to tirer ba leçon to mona ke kolo na biso komi pembe na zonga to mi préparer parce que au moins nous sommes dans un voyage a mi préparer ka au moins nous dans un sur Europe il faut azoata ko cham compte bancaire ne vimba il faut se préparer document si so mundele pa moni ke non formulaire ko kisif makambo ko na formulaire na yo ndia ko pesa yo visa ndenge mo pe biso bana nzambe o toza ko mona yango na pona question kana zo ko baka ko répondre question na yo olobi ke pourquoi ba ene bazo mona te to bi ba responsable bazo ko suspendre ba tuti ba sa ba gaffe tout d'abord ba to bino mona ka ba ene wana ba to tangi ba mukuna otangi ba Dilesi otangi ba mutumbu ba Dodo Kamba président quand même président ba pasteur ya église de réveil mais le ba église zo mona ba église locale oyo et comment on ba ligablo ba pasteur c'est qu'on a ko suspendre nani parce que ba to otangi ba kombo wana bango moko no baza exemplaire te to mona ki mukuna wana mami chibola mukuna za ko tia soyi to mona ki c'est ko ya bisanga ko tia mutuni mutu lokola Denis le spectacle mutakala masturbation mutakala ekobiste un ekobiste akala mutasa komene ekobo ako ekopesa conseil nini bato no so tangi ona ba mutumbu bango moko baza bato bata yozo mona ta makambo zo leka ba magi kalambe bana zo mona bango loba bakoloba ni parce que bango moko baza na kacha makambo wana siko yo kwa kolongola kaka potina liso moninga epano moko libaya ekanyo na liso jamais bato bakako kotelema makambo yo soki makambo c'est makambo na ba assemblée selon la sainte doctrine na kati assemblée zo mona ka assemblée zana eza dirigé na ba ministre de Dieu
ils ont dirigé na ba ancien, ils ont dirigé na ba collège ba ancien, ba diacre ba diaconesse ndé ba collège. Ce qui likambo salami be musena nzamba salim beba, bango bazo vesi doctrine ndé ba kopé misaye. Pe ba koloba ngo publiquement. Qui passait Richard Ndé Azaba quoi qui ne kobona ser yango to pe misiye. Et ça te ba bombanga parce que doctrine peut sinzela hotel makolo bango publiquement. Ba kolo bango pe ba fandisi mutu. Parce que les lorsque on a qui pasteur comme quoi indenzam. Église nangai tanga na bandaka église bino zalaki. Ngana mona ba sanzam veli ba bongo. Vision ngai, vision nini nzamba ko pesa. Vision église pas pasteur. OK pasteur mona vision église. Vision église et moko koloma église ba que non si cette pierre j'ai bâtirai mon église dans Matthieu chapitre 16 verset 18. Oui. Vous comprenez? Mais vision biso ba ministre de par rapport à mission nanga. Na cause la vision que pasteur Richard mission na yo au tambola monde entier au évangile na ministère na bana otemisa bakoka baba koloba c'est ça on a mission ezaka lié na appel à musena mission za mapesi musena mais vision au sein de l'église on a mutu sa bisa kinoko na zu vision na kino bande église église wa pezo banda vision église yemoko kolo sa atonga d'église nae abiki si cette pierre j'ai bâti mon église église ko bota mana croix na jour à Pentecôte église est comme visible parce que zaki non ka na projet alors na kasa église corps de Christ kuna mindono peneza te mena ba église to moni ko baligablo batu ndozo mona ke non lelo mutu na mutu asalo ya lingi tala iloko couper ses empreintes ke matu samuel asaki ba mbeba mikolelekaki mais communauté ba oyo ba benga ngo na bosani ko mona ngo ezaka mo ba na président MCC e ko maka Patrice Ngoy Musoko bali ba suspendre mutu asali mbeba mais moni mutu moko abimi yende o asolo na nzambe mingi yende mutu na monopole évangile abino mais ouais c'est mutu wana ozomo eza tani ni sali bongo parce que na musala nzambe na musala osaka za ya batu to za batu tuki kokwea kokwea pe bandika na génération te mais batu bazaki afa biso bakwea nozomo na kitala David ekanga kokwea ka zomo sa batu tango na ta ko bisa David ami kitisi et pa nzambe ko tomona mapeka non wana comme ozomo na ke ba ondiko na so ba mukuna bazana esprit ya égarement ba kota na esprit égarement bazana antichrist nazo opérer kati na bango bazana trois esprits impie oyo bimaki na monoko dragon so bandiko batangi na Apocalypse chapitre 16 verset 13 à 14 je crois ba mona makambo ke trois esprits bimaki na monoko dragon ndi yango zo tambusa lelo ba église et tambusa lelo ba église mais vous les pasteurs bo ba non église catholique ba simbaraki si église catholique eza ya nzambe te mais bango c'est comme si bango bazara na ordre balanda ordre le cardinal et non ya cardinal auti koleka na nini na TV auti olobaka non en suspendre basango tout o babota en cachette basango tout babota abiki en suspendre bango mais bango bazana notre koloba kota la cardinal koloba bongo mais bino basali ya nzambe ezala raté l'homme de Dieu par rapport à propos ya cardinal mon on ndeni ko baki en suspendre ba cardinal nyonso o babota basango nyonso bande ko bana biso batanga na Apocalypse chapitre 18 verset 4 Bible que Babylone est la grande mère des abominations mon peuple sorte au milieu d'eux bango babengi Babylone est la grande mère des abominations bango bazana pona ko jouer kaka hypocrisie en réalité bazana pour basena nzambe te ndenge tolobaka ndenge toloba winga na confirmer yango bazali basali na nzambe te mais bango bazana d'anthologie na ko jouer kaka hypocrisie o ba pharisien na ba scribe bana ko jouer Jésus va dire que na tiro na Matthieu chapitre 23 que bazota banzambala minene baza na ba carrefour balingi ba saluer bango yango na tiro bango ba jouer soki lelo nani obinguni na mbongo aza mo seigneur soki abiki basangu nso balongwa bayo babota balongwa ezaka hypocrisie po yemo kwa mbongo tomoni sango na kuna melaki masanga amelaki video sango kitambo kuna paroisse kitambo ameli masanga po amelaki pa alobela po biloko détail arrive na 4 bana so babiki balongola basango nso babota je crois que basango bakotika ta 2 ou 3 po bauti na séminaire sika mais basango nso mona ko nyonso ya monde entier mutu na mutabota mais l'homme même pas pena so ke na Vatican mona ke bana bazali bango so basa ba travailler na bomba ka bana to na pe exemple to zaki na cardinal libosa kufia ezaki cardinal Malula époque Ezaïe akufi tanga kufi bana ne babimi mais tanga zaki vivant bana bazoi bana te ka bota ka tanga kufi to mona papa kufi yo nani yo ngamwana yo nani mwana bana bango to ko kita cardinal nani Chau akufika époque ya Kabila rais yao bana toujours babimi mosengo tanga kufika kao ana bana baza mwana moko aza na présidence ya Sassou kuna pas Sassou
mona ya mosengo ka to kufa ka lobi lobi akutu ka lobi lobi siko yebisanga nani so babiki wala seke babomi religion na bango so babika na muto asala ekobo na muto aboti yo kolongola bo yo sobi ya boti tamusi osaki ekobo na kupolongo simo sizemi wana nyo ba hypocrisie bango et puis doctrine na bango ki o batu babalaka te za déjà doctrine moko diabolique eza doctrine à Satan parce que nous avons 4 doctrines. Dans la doctrine il y a diable, doctrine des démons, dans la doctrine des hommes, dans le judaïsme et puis dans la doctrine de Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors la fausse doctrine que bien pekisi ko balate. D'abord nous sommes une église au côté ou bien religieuse alaka. Ba pekisi ke batu babalaka te. Eza doctrine mo diabolique. Parce que nous avons multiplié. Toto ça n'a pas de on balate par rapport à quoi mais ça les kobo. Mais apporte pas les mots à l'oba qui ont à l'oba on a Bible. Alors que ce qui est mon bala route scanner bon c'est pas un problème. Apôtre Paul ezaki conscience na imoka moni que non pour na la l'aise. Mission na za mission monene. Lelo na kozala na Rome, lobi na Éphèse, lobi na Thessalonique. Donc na musu mwasa ko supporter te. Ngai ye moko azu conscience. Kina tikala na batela bo santu nanga. Pona banka base mabala pe daga na moi makamusu lega na mabala eko déconcentré tamusu lingo sabo moi sa kuna salibo ya mona makamusu pe apote pa mona ki ba makamona na ka fa na bala te mais zaki yemoko mais zaki doctrine te yo mona apote pa pekisa ki pierre bala te si zaki doctrine ba nga ba pekisa pierre bala te André bala te nani Jida bala te tous les disciples wana ba ja ba nga bala te mais apote pa zaki conscience na yemoko so nga bi ke no ngai moko na abo parce que na na mona ngo ba mususu na mona vi na nga mo boya akuta mo sina ya sala ekobo depuis Zaïwa na mosi akanga mosi ne bien akina mbongo nakanga mosi na ya sala auditeur aboya mosi on a petit lelo balata bina bala souté pour déception na zupa mosi na linga ki mingi ti lelo viona komi ya koli matike soko balate ça décision yimoko mais ça doctrinité mais au coup de la église catholique ba komi sango doctrine c'est ça quand tu petit séminaire mais yebisanga ma papa toi na nzoto Zamba sali nzoto peut fonctionner mais tant qu'on mi privé vous savez obi ba tona bazan hypocrite moko basango kutu mutu amona nzamba zate le basango ngaza na grafe na ngala sango mais so tali basi azo ko changer na boko tanga kombo ne po ayeba ni mingi na changer basi lokola mai et puis boti bana tema za pomba likitoka boti partout siko yo kolongola ba bota ba on se fait ba bota bon so bota to longo sa mo sizemi eza peka péché na wa sale ko eza ka péché na ba masere bango tout ce que ba bo ma religion na mutu na mutazo nganda kuna bango ko sa vie na mais quand la vidéo ya sango o ya Amélie Masanga langwe ba dit que non bon suspendre mais sango wana asali ba vidéo sur sa kolela bi ke non ye cardinal abi ke wa suspendre ye akabage bo jeunesse asala mamuto atika nyonso pona koma lelo sango abiso lelo balongoli nzambala o balongoli nzambala atika na mutakala abi ke oso balongoli bord ndani nzambala na esko pratika mutakala yesko abi ke non ye banga ba suspendre siko ya abi ya cardinal peso kaninga loba yesko afunda cardinal wapi et papa parce que zoba wala pe auto gomone aza et pas pasteur et quand tu son église catholique nyos wala poto antozo e baptisé arrivé yesu papa considère ça dara bato batanga comme yesu bakanga wala ba bêtise c'est l'homme nyos sont hypocrisie parce que basango momo bibebe bango Babylone la grande ba pasteur zomono ba o ba otam na esprit trois esprits impurs obimagina mono kwa dragon bazaka ba hypocrite alors basango batika biso via hypocrisie et loko eza et ça sert bato bongo na motema soko biwa ko balate osela nzambe kuma pena moi cité comment je dirais na miso bato kenga na otika ko balate mais na kuko zozo basi eza na sens te eza nature moko oyo Jésus Christ aza ko boya nature hypocrisie Jésus azo kebisa mingi Matthieu chapitre 23 tanga chapitre mobimba ezo kebisa bato bazo sambela lelo bato ba joka na hypocrisie mon frère eza ba pasteur eza ba sango eza kaka hypocrisie ndezo renyi OK nature oyo eza double face ba mona nzambe te mutu nyo sa hypocrite amona nzambe te mutu foza la ka ouvert ça li kamono bato ba mona yo mais soko zo batamaka yo so batama bato mais za na bato ni ba loko batama bango te nzambe ko batama ete pa omona yo o batama pe conscience na moko te pour conscience no bi ko sali kambobo mais ça c'est to sande sainte doctrine to sande parole de Dieu et loko ça point bas soko comme ko sande kuko bolongo la bato po ba sali ba ke gobono leti ku sango na akolongo nzama pona nini po ba sacrifice ya sala obi ko za sango za sacrifice tata mtone kutanga mona tata komina ba 6e abia bogo la bala 6e bazo ka bato ba premier na 3e ba bogo la bala mais ako soki ngai pona ye akotika na ye alingo ku déjà délivrance pona ye parce que to boto kota na makamusu ya basango otamusu ngana to bolobi ba na lukabiso na banere na ba partout
parce que batouana ba tombeau blanchi bango sango moko bima na religion ndoko za sauver parce que tant on peut que Babylone est la grande mère des abominations mon peuple solto milieu de nzamba et pourquoi ozomona bango ba jouer rôle ya soit disant c'est doctrine ya basango ça doctrine ya Christ loin de là mais pasteur Richard par rapport ya sango ande koloba lobi que non expliquer biso loko wana vraiment na ngana tunu wana ivo matanga motuna o makasi faut expliquer biso sango lobi que non ye alongola nzambala atikala mutakala est-ce que mutakala na lobi est-ce que mutakala na zoloba wana est-ce que eza physique to spirituellement parce que tu es baraso qui sango ala takabala takatisi jean ala tinzambala mais ya lobi so longoli nzambala il faut tikala mutakala na zoloba eza physique to spirituel et à spirituel abi makamo codé so bito décoder yango bande kona biso ba sango bato bolanda biso ba se déguiser ba se déguiser en ange de lumière mona bango baza bato yango biki mo ta kota ba secret na bango mingi zate mais baza bato ba travailler na magie blanche la magie blanche bato ba se travailler comme ba se déguiser comme un ange de lumière on a magie blanche on ta se déguiser à l'action que non boboto bondeko mais alobi na ba pratique yo yaza nango spirituellement tant biki lo elamba balati ka yo mona ka elamba balati yo ke no late lambana o mona makamo elekela na premier piège wana penza malimbisanga parce que zaki na ba nonate nzamba limbisanga na malimbisanga po pe biso pe de zoaki mo ata au pied il faut deux clair pour malgré tout bela makambango mais ezana na mona komina kin na Saint-Pierre na bakene ko pied babiloko basango banzambala babilona bango sa messe mais batona baka ko zongisango bango moko ba mona nango makabila mbana bilamba moko eza sacré na ndengi ya molili ndoko piara oui to piara na zoka pour quelques biloko ko piara na piage on a peine bongo na motema sika ezaki pe na kito na conversation ba moi kaka le tema mona ki ba masa ba ko zo biloko mo bu genèse pe ezaki abonga na tika la simal na pena ko zo nga ma biloko tout beli mais au mona ke bato miso ba kene ko yiba na ba église biloko ba sango na ba nzambala ba biloko na tout ba kene ko zongisa ngo ya bango moko ba mona kanini alors be faut so alongoli nzambala atikali mutakala solo alors ben on a sens trop spirituel à côté de la spiritualité pour ce que vous l'ongolez nzambala sikoyo ba pacte bino bo signer ça yi ba médaille bo pesa bino mo boyo sango nyonso ayebi yango mutu to ata za sango la na biso bikino mutu wana aloba solo ezana ba impact ya signer ezana makambo ebo ba cérémonie salama po alata banzambala wana a passer na ba kilt moka ba butu ba kilt ba pelsi ba bougie rouge ba invocation ebele sikoyo ta bolongole nzamba bolongole sango si faut bolongole pe makamona spirituel alors biso kona sens mo spirituel ba tout ba comprendre que yo siko longola nzambala kama talongola boaka tika na jinde lobi et coûter combien mais alors ba langage mo codé pona que tanga lo bango cardinal ebi dake code yo muta lobi alobi bo alobi walobo pas à initier mais le quoi ça initié tout le monde kaka abi alongola nzambala te. Ok, voilà, merci vraiment, Pasteur Richard. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin concerne nos groupes en Église catholique, parce que tout le monde a dit que n'a pasteur réveil et on dans l'Église catholique comme message à Souka et puis numéro de contact et aux amis. Et na bandi ko pesa conseil pa basango, conseil na pa basango, batanga na Apocalypse chapitre 18 verset 4. Le batanga déjà Bible. Batanga sina na on pesa bango ta pasteur. Batanga wana bibi kino Babylone est la grande mère des abominations. Religion wana mutu nyoso azakuna balimbisanga na zakara na lo basolo. Mutu nyoso na religion catholique. So lelo akufi a mona nzambe te. Yango bibi ki mon peuple est sorti au milieu de. Ah. Oui, et ça Babylone. Babylone, on va répéter. Toka bango sonité parce que ata lelo tozuma kama mais tolo basolo parce que nzambe pa mona ke non musana ngalo baki ma solo. Tous les sango batika ba pratique wana bango ba yi. Ba kota lola c'est que to pesa. Ba kota lola kuna zate. Par rapport à ba propos religion nzamba zana ba religion makamo Marcelo alobaka aza vraiment na 100% raison bien que Marcelo est mo pas na kata fausseté mais alobaka biloko ma solo. Oui. Biloko alobaka wana za porte en fer. Tala ba to ba kesa ko mutakufi. OK, Bible boy pour célébrer ba messe ba mort, ba célébrer kango. Hein? Talaka makambo elekane biso ngapena utakunati mais soto bima pour tout ça ba de Dieu nzambe ngaki to bima kuna parce que avec soto kufela ki kuna to ke perdu parce que le kaka kuna ezana makambo nzambe te parce que kuna ba invoka ba Sainte Maria ba Saint André azana bango eza tout le mal diabolique nazo bisabino bo se repentir bolongwa religion ko bikisa ote religion na mona basango ba bongwana
Na yebi une époque on a bongole motema vers ba 91 tout le monde qui ba 91 92 et c'était à Bakajika. A bongole motema a témoigner mingi. Même pape Jean Paul de Akoufa ayeba ki Bakajika. Parce que ça qui livre moko aussi les rescapés de l'enfer. Azalaki sango, nazaki initié pas sango mondela akomaki na magie blanche na degré à likolo. Allons avant ko za na mbujimai, allons mbujimai aya na avion ya butute. Afana ka bona mbujimai invoqué, abimi na cimetière kitambo physiquement boy. Tinenga zaki a. Abane ko sambela je crois époque na ACK à l'époque visionnaire ACK zaki wana mukuna te mais openda kolo abandaki vision ACK. Je crois qu'azana Rigini papa on a apôtre, je crois que Bakajika na habite so meko akakufa e bandeko bala na ba témoin jine ba yebi azala ki sango na vanda na ndeko na ki docteur à ministère nzamba pesa qui est grâce à quoi enseigner mais toujours grâce à quoi fana na ye ko bisa biso ba réalité le kaka na église catholique ba réalité taki azaki sango e bangi sabiso ba sango ba bongo la mitema parce que bokonza nikole komi pembeni babwaka banzambala babwaka makamunyoso bazana ngo ba bongo ba yamba vrai évangile ba yamba message à croix. OK ndenge ndeko na biso loro mbongo mbaki no lolenge mose atombulaki nyoka motako kuna lisobe mwana na pate atombwa mile voilà wetenga na yo tobikisa merci papa pasteur Richard benga pasteur Richard benga na plus de 143 voilà numéro ne pesa affiché voilà 848 78 07 plus de 143 99 848 78 07 tosolo bakaka vérité vraiment soki ko la zongité to kuté na mino mbala sima awa to kolo bakaka vérité rien que la vérité so bo moni lo nga passer Richard ba kino ba vérité ye atuka nga masonge na monoko nanga yokota te na ndimi boloko na ndimi liwame na kufa pona évangile parce que bible bi que akobatela bomo na ye a perdre dango mais akobungisa ngo pona évangile ako récupérer ngo lisusu mais pasteur Richard lo bakaka to lo bakaka vérité mais pasteur Richard mutuna o avato kabonanga nao yot le barak nani faux pasteur tel faux pasteur tel faux apo cholo bagay Marcelo azape faux siko yo pona yo tenga ata 2 ata 3 o yebi ke no baza il a vraiment doctrine la scène doctrine o défendre o bena ba na lino bitolo bité o aza nzambe na mukuse na bato bayebana tozwa mutuluko la passer Kilan Zavre serviteur yo ki barala passer Kilan Avre bon ba musuma otanga ba yebani pété malheureusement pona ba yebani ba passer ba grand passer tout ba yebani baga moko atangi na ka papa Kilani musunani nani romoluka na ba yebani na oluka voilà vraiment passer mais ba yebani tende ba mukilebite baza na kotanga bango ba frère na nga ya Christ ba sœur ba vrai bazali. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à Maman Tiffany Mokwa. Mikolo na romo bien mère boss. Maman Tiffany Mokwa mère boss. Maman Tiffany, merci vraiment. Maman Tiffany, la servante de Dieu. Je dis un grand merci à Giro, merci ma caméra. Alain Kiakala, le beau Kanzambo, avec la régie. La PC vraiment ba équipe Mobimara. On est toujours au Kabola. On a binonu, mais bien que tombo la maboko, tombo la maboko, na banda kuna bino, na poste de télé na bino, tombo la maboko, longomo na rapport to kabato lo ba longomo boloba. Nous te message toujours koloba. Bafwa, bachala. Vitamine collé. On se retrouve à la prochaine. Bye. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata